Ouais, bokoto, bandeko, bokoto. Bokoto to solo là. Bokoto to solo bandeko na ngai, to solo mama mboka. Bokoto. Bokoto bandeko, bokoto. Ekomi nde ya boye. Ezalaka te, makambo toko mabe, bandeko bokoto to solo là. Ekomi ya boye. Bokota bandeko na ngai. Mukamba René. Bandeko bokoto nano. Ah oui, bandeko bokoto. Bokoto to solo la, merci mingi la Gaël Sumbo, merci mingi. Bandeko bokoto na to solo la po. Tebisaka bino ke. Bokoti na yebi Gaël Sumbo alobi bokoti. Bokoto bandeko bokoto. Bakolabo. Ah, na mukamba René. Sali ndeko na ngai, partager ko sala bien. Moi ça moi bien moi direct moi moké kaka. Moi nini. Pasteur Moïse Banza Moïse. Merci en tout cas. Evala Andrivo. Bandeko bokota. Bosembe azwi nkuba. Bosembe azwi nkuba en vrague. Kinshasa n'est pas Paris. Paris n'est pas Kinshasa. Bosembe. Bandeko bokota ngika ngama. En tout cas, merci mingi. Bokota. Greffier international. Ngana Kofi Mikolo concurrence à beauté. Ngana Kofi. Ngana Kofi Mikolo concurrence à beauté. Bandeko bokota nano. Bosembe. Wana eza débit. Wana eza débit vraiment. Mama. Bato bala Kinshasa, ba papi tamba, batutu wana, bato bochaka minoko wana. En tout cas, kuba o moninga na bino azui en vrague. Kuba eza na détail te. Kuba eza na détail te. Na salué na lovie Edi Bolombo, merci mingi nego koti. Bande oboko tato solo, sans oublier la grande dame Eunice Banze, la fleur du jour, la femme intelligente, très intelligente. Donc, on est à la case. Bande oboko tato solo makamba bosembe, pour azui frappe en vrague. Donc, à quelque somba pesa en gros. Batowa na Kinshasa. Nazo ya la makambo ya frappe ya nini bokota bandeko la jolie bokota en tout cas donc la jolie beta kapé tourne à l'ost pas ya Eunice Banze, la femme intelligente kende osomba kuna, donc la fleur du jour, la femme intelligente azo teka ba billet na ya la jolie okenda mingi kin de ka kuna na agence na l'ost pas ya Eunice Banze na Gessen Strat code des années 9300 kende osomba ba billet la jolie yo na ebiki pamba kende kin bande ko nazo ya na frappe ya bosembe frappe en gros il fait pas peut-être en détail ba betaka mutu boy te la jolie kende pa onde ko na yo la femme intelligente, donc la fleur du jour azo teka ba maputa ndinga blague te ya qualité à bien, donc na prix à bien, donc j'espère on est après bien imasi ko on est pas tellement maneno kidogo. Donc wana penza ba loso ba nini nazo ya makamba bosembe mama banakin mama ba beta kata mutu en détail ko beta mutu en gros eza mabe en vrague bino bato ya Kinshasa mutu afachi béton ayoka kapoto na sambo ayoka kapoto na sango azui frappe en vrague nga mutu na beti te nga nazo raconter kaka oyo esalemi po
ngape babetanga pa pamba. Amona te combattant babete lokola ngai ila bokecho. Siko mbalo ekoyeli kolabo. O fachiwani leke abosani kiazaka mongo. Akome na chiluba. Nzoka ba mongo pe bano baka chiluba. Bandeko ba image ya bien eza wana ezaka moi bandeko basali moi musala moko ya bien. Bandeko basali moi musala moko ya bien. Po pechuana bosembe il fallait kaka zwana no frappe ya ne. Yakanisi kaza na kini. Yakanisi kaza na kini. Maman na Eli zone 51, sans oublier CNN la beauté suprême, vieux Vincent Kambale. Donc, awa, Bosembe, Banakin, Azui frappe en collection. Non. Babeta Moutubongo te. Bobeta quand même avec sympathie, mais. Oh, ya Bosembe. Bosembe. Zaka talo kona babiso boto sala ka face bazo tindi ko kangi ozo mona bien mobali quoi mais Bosembe nzoko yo bazo beto de pongu maki mutu boy oh ya basaka ta ma face lokola mobali ti bande ko bino pe babeta ka mutu na ndenge ya poto te bo beta ta na ndenge ya Afrique bo beti Bosembe bande ko bato IDPS Bosembe azui frappe en gros. Au moins, babete à détail, babete en gros. Et ça l'a gâté. Oh! Pour la Nico. Oh, bah, le bien tikali sango. Israël Mutombo. Ça a déjà sport. Israël Mutombo, ça a fait sport. Pour et bête li oyo. Mutuna, nga mutuna lobi, mutumonde a commis la lobi Israël Mutombo. Mama, bandeko. Mbala liboso na mona mongo aleli na chiluba. Nzoka ba mongo baloba ka chiluba. Bosembe. Oyo ka per fuachiste ya solo fuachiste me nkuba oyo azui na Paris. Ata kengo babeta ebo ete bandeko. Bo diminuer nano bo bongisa ko bete liwana eza bo bete en vrague. Bo bete ta détail en vrague ndengwana. Mama. Bato ya Kinshasa. E bete leo ba beti mutu na bilo. Aza président soki ya nini, soki ya biloko na bino, soki ya media boy. Mame Fachi. Ba jimutu taji ntumujisu. Bale ko boyi bisagai. Na obligé kana seka pona mama. Frappe ya boy zalaka tenga depuis na yebike komba ilala na ngome na yoki peza. Munko mongo aleli na chiluba lekele mujinje da bintu bibi mujini tuta mujinsu. Bosembe mongo aleli na chiluba. Donc gouvernement ngo soko koti kule foye ko la chiluba. Bandeko. Donc gouvernement ekuna soko koti foye ba chiluba po Bosembe aleli na chiluba bandeko. Nkuba ya zui bandeko nanga. Non Bosembe. Bandeko ba Kinshasa. Bien on va combat et koufa ilala. Bosembe outi quand même ko mais quand même Ani Sunga merci en tout cas RD sondage yo lobi ni président bon na ebité ndola bandeko to ebisa ki bino ke combat bo mata bokita boko na ba obologa ki bokende ba élection na ba nini yango wana bozo continuer kaka ça ba action ça veut dire bozongeli peuple mokonzi aloba combat ko kufa te. Oh boteki combat, bolinga combat esi la te, tolingi tokende ko. Bino wana bouti ko sala action. Félicitations pour Bobeti Bosembe. Bozongela combat, bosali bien. To ebisa ki bino ke biso toko bunda mais kaka bino boloba tu boloba ki ke bolinga combat esi la te bino ata peuple mokonzi bolia ka mbongo. Mais na moni quand même bosali action, bolakisi ke bino pe bolia kalar. Po bino bolobi ke biso tolinga combat ici la te yango tolo totika na combat po tolia mbongo. Mais to sepeli to monike bosali action, ça veut dire vraiment quoi? Bino pe bodama kalar. Te les a esprit à combat. Félicitations na bino mandeko na biso. Ba to bosali action wana
félicitations. Et bele boko sepela nango te ondeni ya violence ndeko na ngai. Ezana muto azako kumisa Félix lokola bolsembete. Félix ata sali mabe ce mec azako ayako défendre donc Lambert Mende ya Fachis. Lambert Mende ya Félix. Mais ce qui est bien bah bête copieusement. En tout cas là, en tout cas félicitations. Bah corriger avec détail. Bah sali pensa chirurgie ya kitoko. Oh zo sepela bébé te mutu oui. Tango bazo boma bato kuna bosembe wana za champion ya kukumisa ko défendre ko démontrer ya kanisi ke poto eza oyaki poto kani okanisi oyeka loka oyeloka mama Kalunga la pauvre azo tambola sans problème hein. La pauvre azo tambola sans problème. D'ailleurs c'est une dame à féliciter la moni atongi quand même moi école. Mais yo bosembe yo pe olingo imiter mama Kalunga. O tambola ka boy. Bande frappe en collection na mona noté. Image obo moni wana eza muke. Eza image muke hein. Bon, ebi ka biso ba combattant to ebi to fonctionnaka. To longolaka ba image ya makasi to o eza sensible to. Mais azwi nkuba mbala liboso na moni mongo aleli na chiluba. Fachi wetu. Bajintuta jintu mudisu. En tout cas, félicitations ba combattant tout na ba bolongwaki. Na bobo baki peuple mokonzi bolingi combat ici la te na moni quand même hein bozongeli combat. Peuple mokonzi toujours kolo vision. Alors baki ko lâcher te. Omoni. Baji mututa. Stone kaza di baji tuta ndeko na bino ba tuti ye bintu. Baji mwela di mudisu. Félicitations mingi bandeko na ngai o bosali musala wana parce que mutu nyoso azo collaborer na Félix. Il faut bêta ma pona koyeba ke bo trahir ma belé. Au Kolobaki on soutenir violence oui. On soutenir violence parce qu'on répond la violence par la violence. Ah oui. On répond la violence par la violence. Batuana bosembana bazo boma peuple comme aliya kambongo ya Nyakeru aya kukumisela kabiso Félix. Mais à sali bia kanisa ke Paris c'est Kinshasa ce n'est pas Paris hein. À quoi il est en gros mais prochainement ceux qui bolingi bobeta moto avec modération. Bobeta moto avec modération. Mais betele en vrague on a monyoana. Bata Kinshasa. Bino bato bolobela ka Félix. Bosa l'attention parce que ba frappe ya boy ceux qui bandi ko zonga lisusu. Et aux amakasi hein. En tout cas ba frappe o ba beti. Bandeko. Ba beti bosembe frappe collectionnel. Oh ya collection ya toza tokoti na printemps ou bien na ebité. Eza nini printemps ou bien nini? Automne na ebité tokoti na période nini? Nde ba beti c'est le collection ya nini. Bandeko en tout cas na ngena ebisa bino kake bokolo bake bo sepeli na violence ya moninga oui, to sepeli parce que batuana ba mona ka malheur peuple te ba kumisaka n'importe quoi. Baza komema ko indire peuple na biso na erreur mais tango okuta na bato baza conscient po ba corriger yo. Oui, ba corriger yo. Wana ezali salaire d'un collabo, il faut les corriger copieusement. Donc c'est ça. Bala liboso na mona mongo aleli na chiluba. Ou bien pas dans le gouvernement ba komi ko apprendre chiluba na nini mais en tout cas félicitations à bandeko basali musala wana ndenge bozongeli combat. Po to kanisa ki bo kende Congo ndenge bolaka ki biso ke bozo kende ko vukusa ba élection ko postuler mais na moni quand même ka boza na combat bo corriger ndeko wana. Félicitations pour to moni ke peuple mokonzi toujours vision. Ça dit pas de négociations avec les politiciens. To ko kitate mais to moni quand même pour tikali na combat bozongeli lombe. Donc na moni ke esprit ya kende ba élection elongo ebino. Félicitations mingi na bandeko en tout cas bosali musala. Félicitations mingi parce que en tout cas mutuana gantuki bosembe munoko eleki bato IDPS porte-parole na bino mokonzi na bino soki ya media soki ya nini en tout cas bauti ko corriger en vrague donc prochainement bandeko la biso bo beta quand même mutu avec modération s'il vous plaît ko beta mutu avec ça non ba beta mutu boité bo changer les langues mbala moko alongwe mongo akomi muluba
Comment beaucoup beta moto boy bon, li kofi changer moto a comme loba. Au moins loba ki long ngana, au moins loba nini bakula kayo aleli na chiluba abosani kimongo. En tout cas, félicitations mingi. Bijou Ngolo, merci mingi. Crispé wa Mpongo Kayembe olobi nini. Asubaki na bilamba. Oh, Crispé asubaki na bilamba. Mame, boyoka ba révélation. Donc bosembe donc azui kuba balobi asubi na bilamba. Kuba ngo ezaki ande ni wana. Oh. Te bo beta moto avec modération. Ko beta boyeza mabe. Ete abato Kinshasa. Bato Kinshasa ete abino boyeba ki peuple to aza inconscient. Ah oui, ça oui, c'est Gonga Lobini. Na moni ozo sekano Patrick Fataki Lobini. Il fallait suba. Marque Kashira bo. Na ngala mona no ba réaction na bino. Peuple doit se sentir en danger à Agisaka pour se défendre. Même Soso. Soso soki ko simba bana na ye komona ba griffe na ye pumbwaka. John Clara. Na ebite soki yo pona yo kanisi yeza combattre, on répond la violence par la violence. Ande kolangai. John Clara. On répond la violence par la violence. Vous êtes violent, vous les baluba. Vous êtes violent. Boyebite makambo bino bosala kuna na bawewa. Kuna na Kinshasa yo John Clara. Bo mona ne bosala ka bato. Est-ce qu'ils ont la policier à l'obération na Congo wana? Ils ont la chauffeur à l'obération de va vino bawewa. Bino baluba. Azui ba beti parce que bobino bo se comporter kana nenga violence kuna awa pe bato comme répondre na violence. Nanya yebi teki na Kinshasa kuna soko mekika ko loba baluba to babimi bato awe ba ko beta bato. Nanya yebi yangote. Mais tango bino boza ko semer violence, vous attendez de récolter quoi? Qui sème le vent? Récolte quoi? La tempête. Bino na Kinshasa kuna nanya lobaka. Soko lobi ba wewa ba beti yo. Soko journaliste ni comment on appelle ça? Chauffeur à lobi ba wewa ba beti yo. Ba wewa ngo baluba na baluba. Mais tant que vous avez la violence, il faut s'attendre que vous êtes en train de semer la violence, vous allez mentionner la violence. Donc, soki John, soki nini, donc, benga corriger, y'a bande qu'on a gouvernement, na bino, que boti la violence, vous avez apprendre le peuple, là, bande répondre par la violence. Nanaza ko commenter, et loko eleka ki, je n'étais pas même pas là, donc, eza biloko eleki, kona ngai na eko sala kaka analyse na ngai ke, en tout cas, ba meka ko beta moto, avec modération, ko beta moto en vrague boye, ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous bêtez quand même moto avec modération. C'est là aussi, ça dépend aussi na saison quoi. Oh, bêtez le bêtez on est saison. Il va bêtez il a été. Vous bêtez moto na période on est vert. Vous bêtez moto na ndenge a été, c'est pas bien. Merci Big Bande. Vous avez kaka na ligila kota et pas wayambo. Tout ça l'émission donc. Frère Lévite, merci en tout cas bandi olangai bo partager émission. Ezaka kyoko ibisa bino bato Kinshasa. Makambo eleki ya bosembe est vrai. Donc ba répondre ye par rapport à ba comportement na ye. Oyo asutana kata ba bêtise ata vol ata nini ya ko défendre pour aza mutanya keru. Akutani na bato oyo ba sepela kate na ba déclaration na ye. Yango ba pesi salutation patriotique. Ces salutations patriotiques en vrague. Donc, ce n'est pas ma faute à moi. Moi, je viens seulement relater l'histoire. Parce que tout le monde sait que les faux, les Bosembe. Christian Bosembe a Koutani na frappe internationale en vrague. Quand tu trahis ton peuple, il faut s'attendre avec des réactions comme ça. Après, ce n'est pas la fin, je pense que c'est le début. Un jour, na Congo, na Christian Bosembe, il faut s'attendre que, un jour, tu vas répondre devant le peuple. Na comportement na yo na yo ozaka nango. Ya kosala bato bazo kufa yo zo ya po na kero apesa ka mbongo, oza ko ya koloba n'importe quoi. Merci mingi en tout cas na bandiko to bokoti. Bon,
ngai na relaté kaka histoire que Christian Bosembele collabo azwa qui frappe na ye international en vrac o esali que ba musu balobi même qui a subaki na évité je n'étais pas là mais quand même na yebike alelaki na Chiluba Mongo alena Chiluba likola frappe bo continuer toujours na soutenir ba Rwandais bo continuer à soutenir Nyakeru na bino ba comédien surtout ba comédien ceux qui ont yebité oza na kati ya ba écrire ya bato ya Olive na bato oyo ya Nyakeru jour moko akokwela ya Bosembe kozala muke po biso to ba leader biso to beta biso soutien mais jour beaucoup kwela ne boyaka wana ba comédien parce que tout le monde qui ba bolaki si penza face na bino ya politique bokomi na ba clan bokomi na ba couleur politique mais boza koyeba te que ba position na bino neza bato bazo kufa mais comme basali Bosembe boye naza ko encourager na tout combattant patriote de fantomas soki bokuta na mutu oyo boyebi ki a trahir mabele aza ko soutenir politique ya Félix nazo senge pa na bino bozela te ke baya ko apprendre yo comment défendre ton pays parce que ennemi à liboso eza même ba Rwandais te c'est nos frères nos propres frères baza ko soutenir ba Rwandais po afana mboka na ko agir te sans ba frères na biso. C'est pourquoi bandeko basali loko wana félicitations et courage parce que la moni ke besoin ka na combat. En tout cas, bosali loko ya bien pona ko corriger mutoyo asala ki jale lo akokomisa ka Félix. Ata Félix asali mabe asala ka. Merci mingi. Lolo Longoli bonjour bon damoni akomba Israël mutombo comme ozonga ebele hein. Israël mutombo sala attention na moni penza peuple aza ko revendiquer a. Israël Mutombo, depuis na côté na moni moi 5 à 7 personnes bazaka kitika Israël Mutombo. Israël Mutombo. Soko moni nzinzi ba obetele maboko mingi ebake balinga baboma ye. Soko moni koko moko afandi na kwa azana komba obeta ba ezaki chaka te. Ebake alinga boma ngungi. Nani nzinzi. Nzinzi soko moni koko na kombo ezaki chaka te. Ezali wa nayo. Israël Mutombo na moni bato ko motanga tanga yo ebele, sala attention aussi. Ça l'attention parce que mon vague mon pépé ngwe bandara boye la muki lisusu bokamwe ka lekika boye kaba heureusement pe bokecho na eso bazana bango kuna te surtout ba leader totika bera ba toi samsa merci big en tout cas ndato bozo tanga Israël Mutombo na éviter bino moko boye pourquoi bozo tanga ye mais Israël Mutombo sala attention comme on a eu comme otanga mais pe moi mingi awa na ba comédien na ba kizinde ba comédien ba théâtre azo sala appel na peuple tout conscient soki bo moni combat nini comédien soki bo moni comédien akota na buso baté bo simba yete soki bo moni comédien musicien o boyebi ke azaka na lokolo na kati ya politique vous êtes assez mature ya koyebe lo ni bosala natindi moto la violence te leader atinda ka moto la violence te mais leader a pesaka ba ligne de conduite dit amen oui leader a pesaka ligne de conduite vous êtes assez mature ya koyeba quand tu te retrouves devant collabo qu'est-ce qu'il faut faire il faut défendre notre peuple dit amen. Norbert Wawa, merci mingi en tout cas. Namoni greffier international. Namoni oza la ligne. Ok, bandeko na ingina kata. Nazo senge pa ya bino to bato oyo. Oza na este amboka na biso nzambe apambola bino abate la bino. Este amboka to lelo na maina lobela makamba politique vraiment awa ezate po tozo bandaka mingi te émission na FM. Là où to kosala mpe ba analyse ya ko démontrer bino ke bato bozo compter na Jean-Pierre Bemba. Vous êtes malade. Ça dit que j'espère. Ah, vous avez besoin de... Ok, takutumia vidéo ya Bosembe. Merci mingi Sadik bon. Donc, pas tolingi to kota to meka ko expliquer bino ke bato bozo compter na Jean-Pierre Bemba. Au contraire, ba nommé ministre de la Défense, ba Rwandais, ba Ougandais, ba Koti. Ça veut dire il y a rien qui va changer.
Merci en tout cas. Nabandeko tout oyo on a komona awa. Merci mingi nabandeko la tout Goma, Butembo, Beni partout. Merci en tout cas na amour na bino bozana envers le peuple. Merci mingi en tout cas. Merci en tout cas. Zambe apambola bino Blaise Fashion Lomingo. Merci. Ningo côté ceux qui partagent ça la bien. Bandeko nangai, merci mingi. Sans oublier na bandeko tout oyo balingi ko voyager to komi na période ba été beau voyager ka pe boza lokola ngana bokechu te biso to linga ko voyager na biso te poto abato ba makambo bino bato lingi ko voyager bo bandaja ko somba ba billet boke na Alost pa uni chez Banze la fleur du jour, la femme intelligente aza ko teka ba billet à monde entier na prix à bien ke na magasin kuna ko somba ba billet d'avion ba billet Fribus. Ok, au mbongo na mani grand monde trans. Ok, pour la femme complète. Donc, asa complet. Donc, bah, échange qu'on les osalima ya mbongo. Biloko tu eza wana. Mbisi, mbamloso, biloko tu mdekonanga kende na Lost. Na Gessen Strat, na code oeza 9300. Kendo somba biloko. Bo somba kadia ba bien na ba prix ya bien. Ok, kuna. Ozo pesa mba mouke ozui bien na o voyager. Ngala boki tu to voyager kana bisote. Ngala boki tu qui to voyager, to ke Liège. Ceux qui ont fait voyage international, oh, to comme na France. Mouké Hollande et pas maman Béatrice Loko. Mouké na Allemagne et pas ya maman Christine Ouayi. Donc, on a beaucoup de voyages à la mission. Mais bino ba to voyage à Kabo qui ne sont pas babillés pas na banamboka. Ma agence sa banamboka. Lo so sombe pas moi namboka. Pondu lo sombe pas moi namboka. Bokende na agence ya Yunishi Banzi la femme intelligente. Donc la fleur du jour, la femme intelligente. Donc merci mingi en tout cas bandi onangai. Natiki bino ezaki kapona lobe la frappe en vrac au babeti bosembi. Andeko prochainement bobet avec modération pour frapper à boy. Salinga malidi. Salinga malidi, pardon. Andrew Mayuko, merci à Doga. Nicolas ngala Kofi concurrence à beauté. Kofi. Mais et là on a sepeli nango pour Kofi, félicitations. Pour okomaki ko bangi sabatu. Félicitations à Kofi en tout cas na moni a sali fort. Kofi a comment ko traumatiser batou. Na moni quand même a bongisi moi souki ngala Kofi concurrence à Bogar. Ngami Kofi ngala Kofi mikolo concurrence à beauté. Ngape na uti ko binda moi beauté. Na uti ko binda moi beauté. Donc Kofi, félicitations pour façon de on kende wana en tout cas yaya Kofi. Ngo mo bangi sabiso. Mais na moni quand même ozongi moto. Ezande bo sali moi ba recherche sali moi. So Kofi a comme na pink hein. Abeti bien pink. Évangéliste Apo Kapongo, merci en tout cas. Nabonyo so bakoti. Alison Zalo, merci. Bandeko tu bokoti Nzambe apambola bino. Crispé Wapongo lobi nini. Edozita ki yao. Yaya. Yo za pa vrai congolais pour ba kombo mo susu antoeza kilo tangango. Germain Madiba, merci. Beau partager en gros ça la bien. C'est également un message à Moké Kaka pour confirmer. Parce que Batubiri Balinga Bayo Kangwe Panabiso. Iri Lik Feni Leti. Donc, oh, bah, message est au côté belé, n'a aucun tangate. Donc, il est comment les sous parce qu'ils ont été mis belé, ils ont matamatamang. Merci. Hortense Bompinji. Merci. Au partager que ça la bien. Hortense Bompinji. Et que ça la bien de Konanga. Gilbert Lianja Kulutu. Losako. Merci min Kulutu. Nzamba Pambola Bino. Germain Mabinde Lobini adresse billet. Bandela. Ah oui. Ah. De Konanga Germain. Alors, de Konanga Germain Madiba. Adresse Ezali. Na Gessen Strat. Donc, ou bien benginga directement na PCO. Parce qu'ils ont un peu en néerlandais. Gessen Strat, numéro 53, na Alost.
code ya Lost ezali 9300. Ou bien obengi ngai na pesio directement numéro ya la grande dame Eunice Banze. Aoteka ba bien na ba prix ya bien de konangai. Kende bo meka kono komona ke différence eza na ba prix ya ba agence mosusu. Olingo voyager au Kende États-Unis monde entier. Ndeko na biso teka ba bien na ninga bien de konangai soko za besoin ya adresse wana benga ngai na 0032 466 33 33 52 ou bien 0466 33 33 52 pour natindera adresse écrit pour monake ou que nous sommes pas bien de konangai. Na sepeli na ndeko wana tuni adresse pour na somba billet. C'est comme ça tout monde akati. OK ko nozo pesa na mundambo ndambo sisi na yo merci. Autant c'est mo pingi on lobini. Colette Kaungu. Asa ini. Kolimboyo mabundi. Bopindi. Onde kolanga la moyo zotanga ne bakomba batu. Siko basa nini. Namende bakomba batu na ite tseza moi dédicace kaka. Merci mingi ndeko oyo za besoin ya billet. Okomeli na adresse wana na tindela. Gilbert Liande, le vina bogos. Ngana Kofi to la concurrence à beauté mikolo. Kofi a bendi beauté nga pena bendi beauté. Kofi olomide. Ah oui. Maman Hortense Bopi Azolo baki oza ko inviter bango bakota. Ah merci en tout cas maman, merci en tout cas. Bo sala to en tout cas bandiko na ngai. Bo voyage à Capé. Bo la ngana boke tu te biso to voyager, biso ko bima ati Kinshasa. Ko voyager na biso Kinshasa. Na moi bali bito pesa Christian nini bosembe leçon morale. Ah assez azui déjà, Oh, Hortense bo pinje olobi nini? Oleki ye na beauté. Kofi. Na élection déjà olobi na leki na beauté. Balobi na leki Kofi na beauté. Oh. Ça winda. Mais vieux pas bien de beauté, il faut reconnaître. Kofi azo bangi sa sauter, longue comme quand même ça va. Azali sunne bo bande ko mona yeo via comme ça lokola donc bangi sa zo bangi sa sauter. Kofi vraiment félicitations na ba recherche au sali. Kuluto ezaka bongo mon vieux. Na ningao mingi Kofi mi buzo banonde na ninga mote. Mento biavanga lobi nini. Osako ndeko na ngai. Hortense Bompidja lobi, je confirme. Oui, je confirme. Ah, merci. Merci mingi. Metombi ya vanga kubu. Ok, bande kolanga, merci mingi. Zamba pambola bina. Namoni artire moko eleki wana. Crispin wa pongo KMB. Biso ticket direct na Kinshasa. Ouais, ndeko nanga, iso ticket direct na Kinshasa. Ka osomba. Osoye ko somba biye ba oteko na prix ya bien. Osika komanda iso mutatindi ngai. Prix ya nini okomona ke ba moko oteke na prix ya bien soko olingio kende somba billet et pas Eunice Banze na 15 Strat 53 code des années 9300 na Lost oyebisi que c'est de la part ya commandant eso merci mingi na moni Germain Madiba merci en tout cas donc ça olakisa ke de konanga soko olingio kende somba billet kuna oyebisi de la part ya commandant eso otekelo bien na prix ya bien bandeko bazela nano na moni Fabalaye Fabrice. Ok, na wapi? Bandeko, awa toza déjà donc maluka imaneto. Na yoki yope bandiko yokola pona yoki ba beti bosembele ni mongo alina chiluba olobi. Walibimpa, maluka bino nyonso. Walibimpa. Bosembe. Ba beti mongo alina chiluba olobi ni. Bon. To eloko olobate bon. Banani nani combien de nani journaliste wa beteri na kinna bataille de PC nani nani ba mena saba agressa nani ndeko la biso nani wa sa émission boy ya mukuse boy Jakindala Jakindala te moi mukuse boy sa pe émission boy ça pe moi chaîne na ba chaîne ba ba didi ki twani soki moi mukuse boy azaki pe menancer na kin ba beteri na bataille de PC donc ba agressa et les gars nango le bien moi na 15 ans papa eso et pour balobi ngana Kofi concurrence à beauté mais ya Tsuki yo tete ti mais yo l'équipe deuxième sondage ya Kofi obi na likira on l'équipe pas voilà mutulangai mon pas mutulangai Louis France
Ah, 8 francs. 8 francs sur le sac. Bah, 8 bêta. francs. Grèce, il a limité, on a Boukaka, Potola, Ah, sans oublier aussi Tatiana Osango. Tatiana Osango, basé Bélé, Babeta. Donc, bateau, Bino Bato Bozoyo qui la Bosembe Mawa, Boyo qui tozo tangi la bateau, bango babeta. Donc, merci mingi la bateau, parce que babeti en vrague. Babeti en gros. Ah, après, on a parlé à Papa Kengo. Baba Grèce, à l'époque, il y a des personnes. Mais naoki ke bosembe babeti en vrague encore, donc il fait babeti en détail. Bete bande ko prochainement bobete quand même, bobete avec modération pour bete léo. Balakine. Bon, n'importe quoi, bon justice, pas bizarre justice, bon c'est moi il y a 5 justice donc. Ah c'est ngapa. À partir de Kinabi, il faut autorité française, bah ça la justice, il faut pas kanga batouana. Toko zalawana toko kindo défendre bande ko na biso. Wana bobanga na bino te to mesana na biso. Félicitations mingi. Po bande ko ngo pe na mona CP na bango po balobaki komba e kufi biso to kende kini ko voter mais na moni bango basele action. Ça va bazaka na komba. Te komba ezaka. Komba ezaka. Donc félicitations mingi bande ko langai. Komba ezaka bande ko bobeta bato avec modération. Bobeta avec détail. Bobeta moto en vrague boy. Mongo aleli na chiluba. Fati wetu bajini tuta mudirsu. Eyo. Prochainement bobeta ka moto boy lisute. En tout cas. Ba comédie bino pe bo sala attention hein. Depuis na salle émission na moni ba ko motanga Israël mutomba lobi etikali. Bon, ngala on va bande ko na ba Israël mutomba ba Eliezer. Tout il faut changer. Il est temps, il faut changer. Peuple a posé la bino, la vérité, la mambele, la tous en la vérité quoi. Ma bé, ça ma bé. Ce que moi ma bé, il faut dénoncer. Tous en la vérité. Bah oh tu es ça la maouisa parce que bande quoi, zo bunga moi nzela. Yazo mona bande ko musuba na bakanda, bazo mona biso ba poto to ba 4 heures, to ba 5 heures, ba 3 heures to ke luka ba mbongo. Pour tout laisser au contraire, tout le monde va bêtiser ça dans le Congo. Mais bino ba journaliste vous en quatre Congo. Au lieu que la vérité vous vous défendre bateau vous avez biso mbongo na mboka. Bateau ba oboma bato na mboka. C'est pourquoi je me pesa bande ko baza a kanda ba action modèle na ça maka. Mais en tout cas de cinq na bande ko tout ba tikali ba journaliste au banaka ya mboka, ba chroniqueur en tout cas tout mécanicien. Tout ba comédien. Ba comédien. Bon c'est corrigé. Ba na buzo ba na mboka za mabe. Mboka biso bazoboto la biso toya na pays où ils ont agressé pays où bazoboto la ils ont occupé au milieu du village bazala raté journaliste da au milieu du village té biso nyonso photo ya isika moko to bundela mboka to sauver mboka na biso c'est ça o to lingi toza pour ba makambo wana pété ya kobetaka non toza pour ça to sangana donc ko sangana kozala collaborer yaka penda ko bundela mboka na bosolo yaka ko défendre mboka non c'est ça. Bon pekisa biso to rakini bo pekisa bato ba rakini bo pekisa ka bato basaka ba komanda eso ba wayambo bato bele ba rakini biso nde balinga biso ata mokete parce que wayambo to komanda eso bo pekisa ekini wayambo to komanda eso ko linga bino bato bo pekisa ekini boyaka mais bino peso boye ye pas osala yo dans zokende musika nga jusqu'à présent je suis encore donc zaïrois. Nazana droit aux passeport wana te. Baboye la rangai. Soki na oui. Soki na komika na ambassade bakangi porte. Baboye kota. Baboye na. Bato wana sikoyo. Soki ne la supposant na nzela croisement. Au moins que non qui congolais heureusement ngala bokicho to komina to sa biso ba leader. To beta ka soute mais combattant de ba pour bande ko bo beta kata avec modération. Façon bo beti mongo ali na chiluba. Ba bia subaki. Te batunde ba koma. Ngaza kite. Commanda eso. En tout cas, bande bo beti. Bo bongise betele ndengwa les amabe. Po non ba beta batunde ngwana te. En tout cas. Bo bongisa. Commanda eso ndeto lobikaka bande ko ngala obeta certaine mingi na ba chroniqueur, ba journaliste au bwana Kinshasa. Mboka Ulandi nani yo tipo mpusi wa soki président ba Assemblée nationale. Père wana mpusi wa. Le président ba Pigme. Mboso. Oki mamba lobiti. Que non, bah comme ko bang inquiétude de côté de Kinshasa, c'est comme si Kinshasa nous a menacé calamité parce que va être coupé là 5 militaires ya ba marin. Ba marin. Ba bon kota maluko kuna. Ba kuti bon ya kokufa. Donc mboko eza na danger. Ba information ya ko pesa peuple yango wana. Olibo le kala ba distraction ko ko kumisela biso bato mususu wana bazanga tina o ba sala makama malonga te na mboka. Tout ça na makambo bela ko ba pour na mboka na biso. Mais au moins na ba koya fati béton, kingani béton. Yango zo pesa batukanda awa tango oya awa utaine bande ko beta bato avec mwete non ba beta ko beta boyeza beta po beta lwana ivoza ba ya été o bobeti mutu na hiver bongo
Bobo ça na katuka tant que leader na sengi ebetelo wana za mabe bobongisango en tout cas bobongisa ebeteli. Merci commandant. Merci à tout cas ça va pour la ville. En tout cas c'est pas une émission na bandi wa toza pa wa yambo. Donc vena bino avec mikolonga na Kofi tozo sa compétition ya beauté. Mopao na pesi mbote Kofi Olomide osali bien pour bando bangisa bana. Kofi okoma ko bangisa bana donc mona zotala ka émission bo moni Kofi olekisi mbala moko parce que okoma ko bangisa mais quand même osali bien Kofi ça va boy ba recherche ya beauté ça la bien que olakisi mena ke ozongi quoi Kofi Olomide ozongi. OK. Zambe apambola bino kala mingi te tozokota to sa émission ya politique. On sait un peu ba analyse par rapport à makambo mboka. Zambe apambola bino. Merci.